Makambo ya soni, makambo ya kobangisa, makambo penza ya pasi bandeko na nga. Kande nalobaka toujours et encore, ezalaka toujours bien toye to beteli yango lisolo, ezalaka toujours bien toye to sololi, ezalaka toujours bien toye to panzi teke. La famille Papa Serge Obo Monaka. Papa Serge ka Papa Serge ba film na biso Obo Monaka bandeko na nga. Papa Serge asondola na ye mwana. Nzoka Papa Serge abota mwana asondola ye. Bino moko boyebi ka Papa Serge aza genre ba mibali ya ba papa o basondolaka na bango bana na facilité nyonso. Asondoli na ye mwana azotala ta nsima te, azotala te ke non ndenge nasondoli mwana na nga bongo eske na fitir nakoki kobota to nakotikala kobota te. Ye pona Papa Serge ebane kotala ye te. Ye donc atieka mwana batu zemi. Kande bomonaka mibali mosusu basetaka basi batie zemi akimi na ye Papa Serge pe akimaki bandeko na nga akimi tina mwana zokola. Mwana ke koluka papa na ye. Mwana na mama bate koluka Papa Serge. Papa Serge aboya. Alobi oyo aza mwana na nga te pe akotikala kozala mwana na nga te. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi Songi officielle. Bienvenue na balandinyo so yakala. Bienvenue na ba onyo so yasika. Ka ndenge tolobaka na bino boyeyi malamu na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Bandeko na nga soki eza mbala liboso ya kokota na chaîne na biso ya Kisongi Songi officiel, tosenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobosana pete koklikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka ke à chaque fois que Kisongi Songi officiel a obanotiaka ba video ya sika bokozala directement informé. Bosale la biso ba partage la famille, partage nde kop na biso partage nde likambo tolela partage tolingaka pe partage. Ba commentaire na bino ekosala biso malamu. Nasengaka toujours na bato o balandaka biso avant osala commentaire landa émission tina suka oyeba bazobeta lisolo ya nini pour que oya kosala commentaire parce que tout le monde a un commentaire mosusu mona muto azoloba lokuta, cela veut dire que alanda ki na ye kaka ebandeli na suka ayeba kite masolo ezalaki ndenge nini. Voilà. Tozonga na makambo na biso na dossier na biso ya papa na biso Serge Mwembo bandeko na nga ka ndenge biso nyonso toyebi Papa Serge azalaka moko ya ba comédien oyo asi respectaka, azalaka papa moko azalaka très cool, azalaka problème na mutu te, asalaka na ye kaka musala na ye. Mosusu tomonaka soki mbutu ebimi ya makasi sur les réseaux sociaux. Mosusu ayaka toujours na mwa batoli na ye oyo alingaka kopesa, bien que batoli na ye mosusu o mona bato bakomi kofinga mais azalaka mutu te ke non akipe amata akita te, alandelaka na ye oyo bato balobaka te, aza mwa bongo. Bandeko na nga lelo oyo toye na sujet moko ezosala pasi. Moi personnellement tango babetelanga lisolo ya makambo yo en tout cas nayokaki pasi na motema na lobite leo mosusu nakoki ko gérer yango nga moko te ekozala toujours et encore malamu toya kobetela mokolo makambo na réseaux sociaux. Tango okoma na réseaux sociaux bongo akoyeba akokende koluka mwana na ye. Histoire ebanda ndenge nini? Papa Serge azalaki na mboka, aza mutu wa mboka. Na mboka wana mboka nini ya bandaka. Na bandi ebela bato bayebi bandaka. Alors, ne place papa na biso Serge azalaki. Tango azalaki kuna ayaki kokutana na mwasi moko, bayaki kolingana. Na kolingana wana ale baye koleka na mwasi yango tina zemi ekotaki. Tango zemi ekokota mwasi aye kobetela Papa Serge lisolo ke non ndenge tozo solo la bongo naza deja na zemi. Papa Serge aye kovanda lobi zemi ya nani? La fille alobi zemi na yo. Papa Serge alobi naza na ba moyen te pona kozwa charge a zemi te. Moyen na accepter zemi oyo ezate. Na ndenge eyaki kosala ki papa na biso Serge Mwembo ayaki kokima alongwa bandaka aye ko se retrouver na kin. Siko mwana mwasi na mwana na ye
asouffra makasi bino moko boyebi na village hein, na mboka ezalaka facile te vie eza facile te bandeko na nga il faut bokendaka na bilanga bosalaka boye donc vie ezalaki vraiment facile te alors nzambe aye kosunga ndeko na biso ya mwasi wana aye kobota ntango aboti mpe mwana akomaki kokola malembe ka ndenge boyebi bana ebele bazalaka na agitation soki azokende ekole bakamarade bazobetela ye lisolo plutôt oh mon papa a fait ceci mon papa m'a promis ça mon papa m'a dit ça siko ekomi kosala mwana pasi na motema akomi kotala nga penza lisolo ya papa moye na betango eza te natikala kovanda ndako moko na papa na biso te natikala pe komona papa na biso te nde mwana akomi kotia pression ya makasi epai ya mama na bango mama wapi papa na biso mama wapi papa na biso mama pe aye kovanda lobi nzambe na lola nzambe na bomoi tata na yo nayebi place akenda te nayebi te na kobanda lukela ekaye wapi na kosukela wapi mwana azotiaka pression epai ya mama nde ye kosala jour mosusu mama ye koloba ok ça va comme olukaka papa na yo azalaka na Kinshasa comme ça tokosala voyage tokende kuna tokende koluka papa na yo allez mwana pe aye kondima mwana pe de son côté asepeli finalement nalingi nakutana na papa na biso bandeko nanga mama na mwana baye kokumba na bango nyonso bakie wapi bakie na kin tango bakomi kin bakomaki epai ya ndeko ya mama tango bakomi kuna mama bandi ba recherche jusqu'à ce que na ba recherche na ye aye kokutana na papa ya mwana tango aye kokutana na papa ya mwana ayebisi papa lobi na bota na yo mwana azo reklamaka amona yo bokutana papa awangani aza mwana nanga te boye mama insiste mama lobi kende kasi omona parce que biso basi mosusu eyaka biso na mutu okomi kokanisa bon peut-être que soki amoni mwana akoki na ye kochange makanisi eyelaka biso mingi bamama surtout soki oza na mobali moko oyo asondoli mwana oyo azolinga mwana na yo te peut-être que soki amoni mwana yango akoki kochange makanisi aye koconvaincre papa ke ekozala malamu okutana kasi na mwana bosolola soki okolinga ye te soki okolinga ye otalaka yo nde ekosala ke baye koplanifie rencontre ya papa na mama na mwana papa Serge ake kotala mwana kotala boyeka mwana na miso ya mwana aloba ta na miso ya mama mwana azala te keno nalingi mwana oyo te aza mwana na nga te yeka na miso ya mwana alobi mwana oyo aza yanga te aboyi penza mwana na ye moko esalaki pasi na kote ya mwana alelaki kote ya mama pe mama alelaki c'est tout à fait normal alors tant mama tikalaki ekomi kotravaye mama na motema bino moko boyebi souci ebele ebomaka eye kosala ke mama ayaki kokufa na souci tango mama aye kokufa na souci aye kotika mwana epai ya ndeko na ye siko ndeko na ye wana pe abandaki kosala te mwana na ye ya mwasi azosalaka te donc bazovivre kaka na mbiringa soki biloko akolia eye balie babando vivre na bango bongo siko mwana wana pe ya ndeko ye pe ayeki koluka tata na ye mama na ye aye kokufa alors moyen ya kolia eza te okoki kolala na ndako kolia sikoyo bundaka nde mwana akomaki koluka misala kiboyo mabe akende na baboite koyembaka mabe jusqu'à ce que aye kokutana na papa moko baye kolingana nzoka papa wana aza camarade ya papa na ye sikoyo jour mosusu mobali yango alobi na camarade na ye naza na mwa chéri na nga moko na kopresente ye chéri na nga ya moke ya kitoko en tout cas na lela ye fort allez camarade pe alobi pas de problème jour ya présentation papa ye kodécouvrir ke eza mwana oyo bapresentanga ke eza mwana na nga nde jour affection ya kibopapa eyaki kozonga makanisi ya kibopapa eyaki kozonga bandeko na nga histoire nazobetela bino eza histoire ya filme na biso ka ndenge toolanda filme ya la vie de Tegra eza epai ya ye moko Poutine de l'écriture la patron na Belleville kandi ya ba Belleville bandeko na nga filme moko tokos siko na minute oyo
papa Serge akomisi kolinga relation ezonga entre ye na Tegra. Ti ake na ndako ya Tegra kopekisa Tegra abimaka na papa JRT parce que aza camarade na ye. Tegra pe de son côté alobi oza papa na nga te osondola ngai. Naza mwana na yo te. La famille. À vous les claviers. Famille Libota. Famille Libota de Mama Bellevie, est-ce que bozali? Soki bozali, bosalaka ba commentaire na bino, to mona bino to sentir bino kana ba commentaire. Nde tokoyeba ke ceci bolanda film oyo ya kitoko. Na tu na bino siko motumana na biso eza boye. Tegra akabwana na papa JR to ba continuer na bango relation na bango. Wana eza motu na bandeko nanga nazotuna yo moto ozolanda kisongi officiel na minute oyo oyebi ke film oyo olanda kango oyebi ke oza famille Libota de père et de mère en tout cas makambo oyo etali yo na ndenge moko ya somo motuna na biso tozongi lisusu Tegra akabwana na papa JR to ba continuer na bango bolingo na bango eza motuna parce que situation est comme nango grave. Voilà. De mon côté, quand de boyebi nga pe na lingaka toujours ko sala ba analyse. Na côté nanga elokoka na koloba, ezake, oui c'est vrai, Tegra lelo akomi stable, komi na ndaku, akomi na stable. Donc na mwanda kuna ye bien que eza ya yete ke no ba sombela ye, eza ndako azo futela, moi vie est changé. Mais de l'autre côté, musala na ye ezali. Papa JR aza mukolo makasi. Akoki kozala pepe ya Tegra. Soki azalaki ata muto ba génération ya Tegra, oui, j'allais encourager. Na ningaki na lobaki non, oui. Tegra a continué na relation na ye amoureuse. Mais vu que papa JR aza mukolo, parce que il faut kotalaka. La plupart ata soki lelo oyo. Tegra ndimi kaka na tikala na papa Serge to balana et na papa JR to balana. Nga na lingingi ye pa linginga c'est vrai mais lobi to lobi bokozala na besoin kobota boyebi déjà mibali o bazalaka ya kokola ata soki obalani na mwana muke mingi babotaka bana moko bazalaka bana o ya kizengi bakataka te bazalaka na 1000 chances à kobota bana bongo alors eza déjà ba risque et de l'autre côté risque déjà et puis ya liwa liwa ezali parce que comme on a déjà mutosia ya kokola akoki kokufa anytime soon. Et au-delà de ça, makasi pe na nzoto. Moni moto, surtout moi, si soki azana nou gêne, azana besoin ya ba énergie belé. Babi makana mobali basala kabo. Soki mobali déjà aza ya kokola kozala na ba makambo wana ya kolembaka. Ata ba place moko boya kokende, ba romance moko boya kosala aokoka na yete. Pourquoi? Parce que nzoto ekomi ko réclamer ape maka. Donc, futur ya malonga ekozala te. Wana eza conseil o nakoti kopesa coup de chapeau na poutine de l'écriture Bellevie Kandila patrona pona film kitoko. Film oyo eye kwedike ebele ya ba papa surtout ba o ba sondola bana na bango. Soki yo pe osondola bana na yo kende koluka bisika bana na yo bazali. Ata soki okolinga kovanda na bango te mais relation kaka bo soigner ekozala malamu et encore malamu mingi.